souverain son identité complète, ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal. Crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre, et surtout comment il compte le réparer. Toutes les matins de mon abendele ya Congo ye Congo Congolais c'est Congo Le Congo au Congolais. Écoutez, la classe est flouée, pauvre, affamée, maigre. Est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots dont nous souffrons prennent fin? Ou s'agit-il d'une malédiction, d'un envoûtement collectif? Le Congo au Congolais. Le Congo au Congolais. Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu. Car plus jamais, nous n'accepterons que des personnes sans aucune qualification assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins à la tête des entreprises publiques. Le Congo au Congolais. Ainsi, nous saluons avec la dernière énergie la venue de la Troisième République tant attendue et dont plus de 5 millions de Congolais ont payé au prix fort de leur vie. Marquons nos pas sur les traces de l'histoire. Posons des actes qui serviront d'exemple aux générations futures. Le Congo au Congolais. Et voilà, les Congo au Congolais, bama batata bandeko balandi a Congo bololo talabiso wana bomo mesano to yeli susa en tout cas na pokwa na lelo. Pambate lelo ezali a solo pena en tout cas mokolo mamposo. Mokolo mwazomi na moko asanza lipo mokbu ya koto mibale na tuku mibale na moko. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku misato na misato. Elingi koloba ngonga ya mitano na miniti tuku misato na misato ya sima nzanga. Alors, bama batata bandeko topesi bino banso bayenge. Bambote pe balosako na bino banso. Ezali ya bino molobeli. Mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Voilà, bama batata bandeko édition spéciale Congo Bololo. En tout cas, soko boyoki générique un peu différent. Na ototi aka elingi koloba ke toyambi mopaya. Alors, na yango bama batata bandeko mopaya toyambi bomo mesano. Mama Akwala. Mama Akwala, en tout cas, yewana zana biso lisusu na pokwa na lelo, ba mama tata bandeko, poto solo la. Peto zali solo pena na ngambo ya Paris, na France, en tout cas, mbuta na biso, mbuta boselo. Ayoka biso, pe soki réaction zali, akwa réagir, soki pe motune zali, akotuna. Alors voilà, ba mama tata bandeko alandi ya Congo Bololo, biso wana toye lisusu, en tout cas, yangwana tozalaka na esengo, pona kokutana bino bama tata bandeko balandi ya Congo Bololo. Tokena na mboka ya Bundesrepublik Deutschland. Tokutana na mama Akwala topesa nano yeba mbote bayenge balosako na. Mama Akwala, balobe pesa meli olobi woni. Yenge. Bote na bino kuna losako. Na pesi bino mbote bino nyonso bokolanda bopele bobala. Na pesi bino bayenge bambote. Azongisi maloba. En tout cas, matondo mingi mama Akwala yenge pe na ngambo na yo. En tout cas, matondo pe sengo mingi ya kozana lisusu en tout cas
na pokwa na lelo toke na mboka apare. En tout cas tokutana Mbuta Boselu. Est-ce que il s'appelle Boselu? Bon, ye monga ko se présenter Mbuta na biso Mbuta Boselu yenge mbote pe balosako na olobi boni yenge Mbuta esengo na kati ya motema na ngai mpona kokutana na mama Akwala makambo tokoloba lelo topasola mpoke ngai nazali mwana ya Congo a 100%. nazokisi malobi pa na yo mokonzi. En tout cas matondo mingi Mbuta Boselu. En tout cas bino nyonso tout son eza kobima kitoko wana. En tout cas baauditeur na baauditrice na biso en tout cas bakolanda na kimia mingi penza. En tout cas bamama batata bandeko tozali kolobela likambo etali bokono oyo groupe ya bapoliticien occidentaux babimisi na kati ya mokili oyo epa wapi bazali kokwesa ekonomi ya mokili na loma. Likambo nini ezali na nsima ya bokono oyo tobengi COVID-19 bamama batata bandeko. Alors na yango bamanifestation ezali un peu partout, bato batelemi po miso efungwami. Alors bamama batata bandeko barevelation ngambo na ngambo likolo ya bokono oyo. Mais bango pe lokola basalaka likita na bango soki bakomi nango na suka te bakotika te ata bato baza kotelema ndenge batelemi. Bota na ngambo ya France na Paris na mokolo malelo de milliers ya peuple ya mboka ya France batelemi mpona ete balingi likambo oyo te. Likambo oyo te balingi yango te. Na mboka ya Berlin na mboka ya Bundesrepublik Deutschland, ezala na Canada, na Australie, ezala na Angleterre, bango nyonso tu mokili mobimba komi ya kotelema. Alors matoi mangbongi bakomi penza donc kokenda na vitesse moko supérieure et que non bokozwa mangbele kaka bolinga te tukopesa bino yango na loma. Yango likambo nini ebombami nsima ya mangbele oyo kama tata bandeko balandi ya Kongo bololo. Yango tobengi nano bato na bwanya bameka nano kotalisa biso, bato na oyo batalaka na mokili ya molimo batalisa biso. Likambo nini oyo moi groupe ya bapoliticien baconspire contre mokili, bacomploter contre mokili, bacomplotiste moko minere bamama tata bandeko balandi ya Kongo bololo. Alors donc tomona nano te na kati ya mokili mangbele bakoka kopesa yango bato na loma. Moto ye moko nde azaka na volonté na ye na liberté na ye alobi bokone ye nake kozwa mangbele oyo ekomi kolanda bato tina misala kopesa bato mangbele na loma okobima te bu babeti oyo yango bazo kotala te o non moto azali na likambo ya santé nini te etali bango te. Il est censé ezali ozwa polimwa. Il faut toloba vérité. L'heure de la vérité a sonné. Makaba kokanga monoko kobomba te ba nyonso bazosala propagande obokende kozwa mangbele na télévision na bango bafuti bango mbongo po basala propagande wana baba tata wana. Mais on a kati ya mokila poto tozomona on dirait que ba parti politique d'opposition ezalaka te. Na likambo etali intérêt général na mboka na bango base raliaka kaka na kote wana mama tata wana. Likamoni mikolo mizali koya bobo sana te ba mama tata mandeko basi babandi kosala proposition. Babi non, likambo internet ba ekokatana. Internet ya mokili mobimbe ekokatana. Balobi non, nini likama ekomi kuna na soleil, alors yango eko perturbe ekokata internet ya mokili mobimba. Déjà babandi ko préparer bino pona ete mikomiza ko ya po bakata internet ya mokili mobimba. Tozala isusu na ba téléphone te, tozala isusu na ba internet ite, toza na communication lisusu te pamba te po basilisa bato na katimini ezali kama me baimboka esengeli bofungwa minoko nzambe apungu tulenda pesa bato minoko po baloba esengeli to uloba to dénoncer conspiration oyo complot oyo ça complot mondial pama tata bande kwa landa Kongo bolo. Alors donc voilà mama Akwala tozali devant un complot mondial. Yo analyse nini ozali kosala na likambo etali bokono oyo babimiseli biso yango mbala kaka
pe babimisi mangbele ya mbala kaka mangbele esaka 5 ans esalaka 10 ans kaka bango kaka 6 mois ya pamba ale babeta ona nzoto likambo nini ebombami na nsima mama Akwala eske okoki koyebisa biso likambo oyo? Merci Bupele. Bon, naloba na mokuse eza na eloko moko te oyo ezali ya sika na kati ya makambo ya COVID-19 eza na likambo ya sika na kati wana te. Na ndenge biso tovandaka na kati ya bamboka oyo makambo nyonso baforceke bato kaka ezali te ke COVID eyi bango bakoforce bato makambo nyonso baforceke bato awa na kati ya Allemagne awa soki yo oke kozwa oluka ndako akolue bango bakoimpose yo déjà que totie na antenne ya télévision yo kolue na antenne ya télévision wana est-ce que yo komona ngo ezali normal que olue ndako mais bango bato bafixe yo déjà antenne ya télévision oyo kotala eza normal te. Donc soki déjà yo tali na epai yo vandaka okomona biloko déjà oyo bango baimpose que yo mais oyo bato bazinga kososolaka te. Donc na kati ya capitalisme parce que awa biso tovandaka awa eza capitalisme ezali démocratie te ndenge bato balobaka que biso tozali badémocrate biso tozali na kati ya démocratie awa ezali capitalisme awa baimpose que bato toujours makambo. Maintenant comme bato bawuti na bamboka oyo kuna ezalaka na badictature ntango bango bakocompare bakomona awa ezali mwa bien mais ezali mwa bien te ezali capitalisme awa. Donc na makambo oyo ya COVID-19 soki bomoni na kati histoire ezalaki toujours na peste ezalaki toujours na maladie ya niveau wana. Maintenant eloko oyo ezali na kati ya COVID-19 oyo etelemisi mokili mobimba message eza na place wana oyo mokili mobimba ekotaki confinement ni na nsima ya confinement moto akocomprendre message oyo. Par exemple tobanda koloba ke tokomi na ère du verseau tokomi na tango ya kinatamasa tolobaka ndenge wana mais maintenant eloko nini preuve nini ekolakisa ke tokomi na tango oyo tolobaka ya ère du verseau tango ya kinatamasa ya connaissance eloko nini ekolakisa elakisi mokili mobimba estope etelemi mokili mobimba etelemi na confinement bato nyonso bakoti confinement eliga koloba ke tokoti na ère mosusu tokoti na époque mosusu tokoti na période mosusu tokoti na makambo mosusu. Donc tomoni ère du verseau yango bato bakotia tembe na confinement. Maintenant confinement wana elinga koloba nini elinga koloba ke système oyo biso tozovanda ya capitalisme oyo baimpose ke bato makambo oyo ese s'écrouler comme yango s'écrouler déjà ndenge mokili etelemaki wana stop wana elinga koloba ke système ya capitalisme oyo tovivre s'écrouler. Maintenant bango bakoloba na bino te ke mais biso tosili biso s'écrouler déjà bango bakoyebisa bino bongo te bango maintenant il faut baluka plan B na bango ya kombrouiller bato ni eloko bango bakoyaka na proposition que biso tozosala bavaccin ya darda ya mbango biso tolingi bato balata kaka bamasque biso tolingi na biloko bango bazosala wana ezali mpona bato batika komona ke système oyo s'écroulé ezali lokola tango mur ya Berlin ekoyaki. Est-ce que on eker bato ya DDR kuna bakoka esu koloba ke te DDR nani ezali. Donc confinement wana ezali lokola ndenge ba mur ya Berlin ekoyaki système oyo ya ba ya est ekoyaki parce que soki eloko eko s'écrouler esengeli bino momona ngo ndenge s'écrouler. Donc soki tozolobela tango ya kinatamasa esengeli pe bato ba vivre yango que mais tango ya kinatamasa ngo bango balobaka ère de verseau wapi yango mais yango wana yaki confinement biloko nyonso s'écrouler. Donc soki ba pays de l'est kuna s'écrouler ke ba mur
système wana s'écrouler, oh il y a l'est pour s'écrouler. Hein, et s'écrouler. Mais obligatoirement, il faut que le système, il y a capitalisme peut s'écrouler. Bango va applaudir, non? Capitalisme, applaudir, tango, on est quel, quoi yaki, non? Tango mille, quoi yaki, non? Bango va yaki, bah oui, bon, moi, n'y n'a pas de quoi yaki, non? Mais on a bien les aïs, bien le système, la bien, oh, il y a pas russe, tout ça, les s'écrouler. Et maintenant, ah, on peut bango, maintenant, le capitalisme, on peut s'écrouler. Donc, capitalisme, on a ezali li sous-souté. Ezali kaka na kati ba bongo ya bato yo, ba koki ko sosolate. On a une batana mo lili o ba koko sosola. Mais ma kamango ezali nini? Comme ba koki ko sosolate, maintenant ba ko kansa que capitalisme ezali. Que système ya capitalisme est écroulé, donc le système oyo ya ba communiste et s'écrouler. Donc bango baza ko jouer dernière carte là-bas. Hein? Bango baza ko jouer sur ko dernière carte. Hein? Bango siko baza ko beta dernière carte na bango. Voilà, dernière carte pour la combrouiller bateau, pour la bateau batika ko sosola que nde awa to de Titanic ezo dinda. Titanic dinda déjà depuis kala. Attends to kota confinement na ya liboso wana déjà ezaki arrêt total ya makambo. Parce que basaka na nature te bino mokanisi que biso na kati ya planète terre awa tozali kaka biso moko, n'est-ce pas? Ne mwana nsema alobaka ko nga na wuti na étoile Sirius kuna nazala contact na bango, mais bango mpe bazosala mpona biso tobima na kati ya bowumbu oyo tozali nango awa na kati ya planète terre. Être de lumière mpe bazosala bazo aider biso, mais biso tozala miso komona bango te, mais bango bazosala. Maintenant lecture na biso ezali kaka lecture ya kofinganaka, lecture ya ko kanisa que capitalisme nene ezali mbongo mbongo tout ça là nane ezali te makambo na tu esili ese s'écrouler. Message ezali ni wana. Voilà. Ah, mais maman, voilà. Maman, Bolimbi, c'est. Maman. Maman, quoi, la mbouta bosalo, alinga pesa wa motuna. Maman, quoi, maman, quoi, là. Nanina, Zoa Maloba. Zoa Maloba. Oui, Nanina, moi, Liloba. Zoa Liloba. Nanina, Lieba, ndenge yo za na ba connaissance na yo, objectif nango eza nini? Toko mati wapi? Objectif eza nini na ba vaccin wana? Matondo. En réalité, ba vaccin wana en réalité soki moto azali na kati ya omoni bozo tuna ba vaccin no bino bozali focaliser, c'est-à-dire yo tuni opposer question bien olobi que tina ya vaccin wana ezali nini eza na tina te, vaccin wana eza na tina te, vaccin wana bango bazo utiliser mot vaccin wana pona ko embrouiller yo pona yo tiko mona que bango capitalisme esili ndenge yo mona ki communisme esilaki bango balingi te communiste pe basepela baloba ke bomoni no bino okwesaki biso me bino moko mpe bokwei bango balingi bino omona bongo bomona yango te angwana sens oyo bango bazoloba makambo vaccin ezali kaka mpona koembrouiller. Maintenant yo mpona okota na kati ya embrouillement wana te esengeli yo ozala moto oyo azali distrait te nayebi te so na koko expliquer yango ndenge nini, c'est-à-dire ozala na kati ya calme, ozala na kati ya nabenga yango na kati ya losambo, peut-être losambo ozala en connexion na yo moko, ozala en connexion na bancêtre na yo oyo bakoguide biso, parce que bancêtre yango ancêtre na lobako bancêtre ya lumière bazoguide biso. Donc yo kopesa bavaccin wana valeur ebele te. Yo kokozwa vaccin, hein? Comme mpe kokozwa vaccin te kosala eloko moko te. Bon, eloko nga na kosenga na bato bapesa bavaccin wana coronavirus wana bapesa yango valeur mingi te.
bopesa yango valeur mingi te parce que eloko bino il faut bopesa valeur o bato esengeli bapesa valeur mingi ezali yo moko ozala en connexion na yo ozala kati ya boyebi ozala kati ya connaissance oyeba mpe ke tozali biso moko te ezala baêtre de lumière o baccompagner ke biso o bapesaka mpe biso mayele. C'est ça qui manque. Mais bato bazali au lieu bazala connecté bazali déconnecté. Maintenant mon retour dans sous que mais maman quoi la siko biso doza connecté ndenge nini mais connecté ezali makambo ne mwana te balobaka par exemple bato bakene et pas ne mwana te bayo makambo ya loba omoni kozala connecté eli koloba ko esengeli yo yeba ko yo zali nani esengeli yo yeba ko planète terre eza ba politique planète terre oyo ezali pena ba être de lumière o bazo accompagner biso et ba être de lumière on appelle ezali ka ba koko na biso ba être de lumière o pe bazala ki na planète terre awa o ba accompagner ke biso tani te lelo mais ce que bino bo pesi bon être na bino mo Congo na sens que bino bozo kansa que bato bazo kansa yote particulièrement yote papa Boselou yote mais bato en général ce que bon bazo kansa que ezali capitalisme oyo muteza makasi ezali ba européen mutu baza makasi américain baza makasi biso ba africain baza makasi te tozaka ba malanda ngombe c'est-à-dire il faut changer façon na biso komona makambo il faut que loba que biso peut toza makasi et biso tozalaka toujours makasi yango na balobaka que l'Afrique est le berceau de l'humanité makambo nyote banda na ba africain na peau noire il faut fierté wana ezonga mais fierté wana ne ezongi te angwana bato bazoposer nga baquestion mpona ba covid-19 nga nazopesa importance na covid-19 te covid-19 ezali eloko moto asali afabrike mpona bangisa yo kaka mais yo ozali au-dessus na ba covid-19 wana so boyebi yango te mpenza bazopesa importance na eloko oyo eza nango makasi lokola bato bakopresente yango ezali kaka parce que tokomi na ère ya internet awa bozomona bango mpe bazokosa bato yokanisi na kati ya bopito kuna bato bazokufa kuna bazokufa nango mbongo moko kokoma kuna kati akufi nango bakufi ne nango te babambeli eka lokuta babambi kaka ndenge wana so akufi nango me akufi nango te ezali kaka mpona yo oyebi bato boni bango basombi mpona bamusicien bango basombi bamusicien ebele basombi bato wana ebele eza business ezali business po basala propagande wana amoni ni eloko wana il faut koyeba donc il faut kolongola makanisi na bino na likolo mo covid-19 wana bino bopose ka question parce que bino ozo remarqué que nga nalobaka jamais makambo ya covid-19 te parce que eza na importance te eza lokola yo ozopesa importance na nzinzi nzinzi lo obengisa kue omoni yaya makwala yaya nalobi oui opesa exemple nzinzi mais nzinzi tango awe kose depose epa na yo akopesa mpe microbe okozwa mpe likama voilà mais justement napesi même exemple ya bien bon nabi bongo sikoyo nini vas-y bongo sikoyo makambo toza kozwa fièvre eleki makasi obandi kosa kolia eza lisusu te obandi okomi na bafrisson wana eza baconséquence te donc oui eza baconséquence bongo yo lobi tobanga te tominimize te tominimize yango pardon tominimize yango oui tondimi yango na ndenge ya nde toza kotambala na bokondo nyonso tu na nzela ya bulusi bango tokoki kotondimi yango mais bamosusu bazali tellement ebele bango bakosala ndenge nini manio makambo nga nazoloba makambo nga nazoloba oyo nazoloba na moto nyonso azala na attitude ya kozala connecté na ye moko d'abord alongola kobanga donc soki biso nyonso tolongoli kobanga yo ozomona te ke eloko oyo biso tokoproduire ekozala bolingo parce que combat oyo ezali combat ya bato oyo baza na kati ya kobanga
na bato bazo développer bolingo zanding wana maintenant yoko le ba mais tozo mona bien bato bazo kufa mais bien sûr que bato bazo kufa wana na le bipe ko ezala na mafia na kati omoni mais ngana ko pesa kaka na mutu ke longola ko banga parce que zane eloko oyo ya mabe na kati ya mutu ezali ba bomo les peurs ba bomo oyo biso to cultiver ke na kati na biso ba bomo oyo biso to zalaka nango wana ezali poison ya monene. Est-ce que vous voyez bien vous? Nayebi yango yebi non oyebi ke bomo soko kotisi bomo kaka bomo wane ko buma yo nayebi angwana ngai nazoloba na moto ke bima na kati ya kobanga bima na kati ya bomo kenda na kati ya boyebi na kati ya connaissance soki oza moto ya bunji ya Congo landa enseignement bazopesa yo puisque eza enseignement air du verse landa enseignement wana yebaka que makambo balobaka na biso que a noir bazali bato bazana se eskuta yebango luka o écarté ba vidéo o ekopesa yo kobanga luka yo moko moto komo luka na internet ba vidéo o ekopesa yo bodingo na kati na yo parce que mosala na nyonso il faut yo moko sala ngo yo moko linga me bato yo komona bato mingi balingi ba vidéo ya songi songi yo lingi ya polémique mais eloko nini yo zo cultiver tango biso to tala ka ba vidéo ya bato ba sa ba polémique eloko nini biso to zo cultiver na kati na biso énergie nini biso to zo dégager mais to zo dégager énergie mabe c'est ça bato komona ka bato bazana ba portable bazana kati ba internet mais tala nani sosola nani biloko nini bango bazo tala balinga biloko ba polémique tala ba nombre de vues na biloko ba polémique bango batala maintenant sosola soki yo zo loba vraiment kamba ba air du berceau biloko ndenge na bango batala ngote donc ça veut dire que bango bazo dégager nini énergie kaka ya kobanga énergie ya songi énergie ya lokuta mais wone ko faire avancer binote bozo zonga sima non yo ko loba la moto que te ko tala biloko ya polémique te ndenge nini puisque ya zo cultiver na yeka polémique c'est ça. Mais c'est quoi le problème ezali pas moto à créer virus te non problème ezali pas na yo moko moto zo banga virus wa mais c'est quoi maman quoi ya créer virus wana ya ko créer virus wana na sens que ya bangisa yo mais c'est quoi maman quoi là mais soki yo za na kati ya boyebi virus na ye wana ko sa eloko moko te exactement mais maman quoi là yo ti koloba wana ke non capitalisme et se réjouissaki ezaki na esengo ndenge communisme ekweyaki bon siko communisme tango ekweyaki esalaki ba dégâts etiki ba dégâts bato bakufi ebele pe ba mboka ekabwani tout ça là donc parce que effondrement wana communisme mais sikoyo capitalisme ndenge oti koloba ke non esili ezokenda na ese ekweyi mais siko lokola eza kokweya ezokotika il faut etika ba dégâts siko ba dégâts ba créer ezali nini ba mangbele oyo ba créer wana kopesa bato po ke etika ba dégâts wana bato basila tout à fait on comprendre donc on comprendre vraiment message yango comprendre yango siko c'est-à-dire soki système eloko nyonso oyo esécroulé ke soki ozwi eloko nyonso esécroulé ke eza toujours na ba dégâts pour opérer eloko nyonso esécroulé ke toujours na ba dégâts donc ba dégâts ngo tozomona ngo yango oyo tozomona ngo mpenza nde bato bazokufa ndenge makambo ezosalama tosala bato bazobunda wana système oteki kosécroulé eza ndenge wana mpenza vraiment en tout cas omoni maintenant pona bato bazala na kati ya kobanga te omoni maintenant il faut koyebisa na moto ke kozala na kati ya kobanga te
éviter maintenant ba vidéo à buzoba kozala na kati ya buzoba te zala na kati luka bilei parce que eza bilei au moins ntango biso otala ba vidéo eza bilei ya molimo luka bilei ya bosolo oyo komema yo oyo ekokolisa yo na molimo me bato balingi yango te soki omoni communauté na biso balingi yango te papa bopeli omoni eloko ya bien oyo ezali na internet ezali nini ezali ke tokoko omona orientation ya bato eloko nini bato balingi tokomona yango na internet parce que eloko biso tozalaka nango te kalakala ezalaki internet omona internet eye tokoko omona orientation ya bato eloko nini bango balingi tiaka titre ya polémique yo komona bango mais yo yoki te ndenge Kofi Olomide alobi ko mais yango bino ba esclave bino olandaka akomba Kofi so boyoka akomba Kofi on ayemi nzembo wana parce que yo moko amoni que mais bato bazolandelanga bakokata nga na za nzambe toboni nga mpe naza na nga kaka motu omoni que soki yo olingo koloba likambo na yo lobaka nkombo ya Kofi ya ayemi nzembo wana mpo na nini mais parce que bato balingi bozoba trop maintenant sikoyo solution ezali mpona koloba na motu ke luka bilei donc luka bavideo oyo ekokolisa yo oza oblige te otala bavideo nyonso tu ya bozoba yo omonaka video soki eza bozoba bakotindela yango partout mais soki ozoloba vrai makambo bakotindela bakopartage yango te donc wana nyonso ezolakisa société na bino ndenge nini ezotambola omoni matondo mingi mama akwala continue ngana continue te na kanisa on dirait kozaki so na liloba bolingo poser question to ngana continue ouais na lingani na loba mbuta boselu oui ozana maloba nalingana tuna ya makwala akwala nalingana yebisa tuna yenga comment ça se fait que eloko ebandaki na bato mibale soko misato bisika bange ebandaki ekomati na barussie ekoma bisika nyonso tout bato nyonso tout bakoma na même mouvement. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière tout ça là? Corona. Motuna no ezali na ndenge nini? Mbuta Boselu azwi kokoso hein. Bon, en tout cas, Motuna na comprendre question na malamu te, mais sengeleka ye moka kwa ko pesa biso éclaircissement. Donc na Motuna na mais vraiment tozo koma na suka totika peut-être 5 minutes seulement il y a à quoi là? Mais si koyo esengeli tozo ba précaution, il y a quoi là? Situation ngondenge ezali boy. Parce que bango bazo kena na vitesse supérieure. Donc baza déterminé donc il y a qu'on réduire donc la population mondiale. Donc à travers bamangwele wana bango ba mettre en place. Et comme donc forcing hein? Alors donc moi groupe ya politicien donc usurpateur moko boy donc ba conspirer na humanité mobimba. Ndenge zo kolobana ke no capitalisme ezo kenela kokwea na yango esengeti ka ba dégâts. Alors qu'est-ce que la population a koki kosala pour éviter que dégâts wana ekoka kosala hein likama ya monene te parmi bayi population ya mokili. Ba kosala nini mama akwala yebisa na biso? Papa Bopele. Yo zo lo bakele population. Population elle n'a pas polémique. Toujours la population mondiale. Mais non, na kata planète Terre ils ont la population mondiale te. Ezalité population mondiale wana ezalité oyo zo lo ba wana ezalaka. Mais parce que confinement il y a quoi là? Confinement et kangi bato surtout na mokili bamboka nyo surtout. Oui. Allô? Mbuta Boselu, ozana bapele kuna ebele parce que wana ezako sala mwa mbilinga. Alors mama kwa ozana malo.
nakati Papa Mopele, tu as la malembe, hein? Tu as la mission peut-être, tu as la émission, tu as peut-être, tu as la mission. Non, pour le baguette, c'est bon. Mon population, oyo kota ki na confinement. Bato yo kota na confinement, non? Ouais. Mais bato wana, est-ce que bato wana nyonso tout bazala kata la planète ya ba le barandinga moko? Rien. Non. Ba le barandinga moko te. Ouais. Moni moto na moto azala ndinga na yi. Maintenant ndenge biso na yo tozo solo lawa, est-ce que bato population mondiale eko yeba makambo biso no tozo luka? Non. Donc, il faut pas tous en avoir illusion, il y a une population mondiale. Ils ont raté. Ils ont écouté, population mondiale, ils ont bateau oyo, ils ont raté un groupe na bango, ils ont sama kamu na bango. Ils ont loba na bandinga na bango. Ngai nde nazali cible nanga, ils ont bateau bayoka lingala, bateau bayoka mangala. On a des cibles nanga. C'est-à-dire bateau ya biso. Voilà. Oba yoka kalingala. Mais si quoi bateau ya biso bakosala nini na tango? Ayoka ne lingala, oya koko yoka nga ayoki. Mais si quoi bateau na biso wana basala nini na situation oyo ezali devant biso? Basala nini sikoyo? Olingi basala nini? Yoka nisi bango bako yoka yo. Bakena komi pesa na pasteur? Bango kolanda te? Bakena komi pesa na père spirituel? Bakena komi pesa na Biblia? Yo moko deja nga na yoka ki émission yo sala ki si malobi ndenge ko frapper fort. Bango baza deja na nzela na bango balanda ka banzela na bango balanda ka. Omoni? Parce que tango biso oyebe lisusu tango biso to ko ganga que air du verset ko yaka bon bako kasa biso to ko sakana. Ouais. Mais après bomoni air du verset ko na expliquer air du verset oyo ne mwana ntema ko loba o clarissa ko la ko loba yango bomoni yango deveni mokile telemi. C'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ezali kaka biso te o biso tozala kata population mondiale o biso tozo mono yo mais ça peut être invisible pe o bazo sala pour la planète Terre. Ezali pe na ba nzete o ezo sala pour la planète Terre. Ezali pe na ba montagne na ba volcan na mabele na ba toto na ba nani ezo sala. Maintenant si bien lokanga na koki ko loba na moto pe. Soka zana makati ya kokeno sona nzete ko pese mayele. Nzete pas ko soigner makasa nzete pe soigner ko moto. Donc ezali ka église te o yazo kenda o yo pasteur azo senga ye mabunta. Non. Omoni ezali na nature mo pepe ezali na makasa nzete ba racine ba écorce eux soigner ke bato. Et soigner pe et ko soigner pe et loko ba bengi coronavirus o bato bazo banga. Nzete ko soigner yango parce que nzete alobaka. Omoni donc tango yozo lo bandeng wana et soki yo lobi na ye que solana na nzete ye ko lobate nzete alobaka te nzete kutu amona makambo yo mona kate putain nzete azalaka sur place. So yo so ina nzete abengi abi yo muta misama be. Soko lobi na so nzete ya ko lobana nini misama be te. Mais nzete azana solution pona coronavirus amana nazo lobana papa boselunde nga ko lobaka mais te ko sala nini ba vaccin zali partout yo zali na besoin ko yeba makambo elekana na Chine kuna esali soki ndenge nini ekedaki ndenge ni te yo nge loko yo ko kande o le bon nzete oyo koko soyenga oyo nga na koko so na ye zali nini makasa nini koko soyenga c'est ça. Parce que nature l'équipe coronavirus nyonso wana na makasi nature. Mais bango lobi ko e banda ko beta bato pe. Mama quoi Oui. Yaya. Bango pe balobi na protocole na bango ya bakor na bango balobi boye. Moko te akoki ko se soigner na biloko moko ya naturel. Ba pekisi yango. Non, yo zara kata ndako no oko soigner nzoto na yo bango ba yiko pekisa yo. Bako pekisa yo te. Mobulu eza wana. Bako pekisa yo te, ça c'est vrai. Mais kobanga wana bako tibiso na psychologie et kobanga ça même moke na kokata moi lititi moko boye ko ozala soigner.
bato mosusu ngai te mais ba mosusu les faibles mais voilà mais il faut pas bazana kata kobanga il faut pas bazana kata kobanga parce que kobanga wana nde bango capitalisme eko wumela mpona bango bamona que capitalisme en fait capitalisme bango nde ese dynamique okodinda nango be biso tozomona te tozomona kaka non bango bazosala bavaccin donc baza makasi te biloko nyonso tu oyo biso toyebaki na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa bamusike wana ya koswanaka wana biloko wana tu ekosila tala nga napesa bino eloko moko botala bocalcule nani ntango biso tokoloba makambo aire de verso ezalaki na nini tocalcule nani tomeka kocalcule 2015 ntango tokosala radio ntango ezalaki na nini 2015 bon soit 2015 na 2019 au coroner et il y a combien d'années Eric Bamboula 4 ans environ. Bon, yo moni bien que tu le makambo ya 4 ans amis tu le makambo air de verso kala mingi te au moni pe air de verso. Donc tant que tozo le ba que capitalisme bino zo bango yo. Et c'est sili bino pe pour vivre lango. Pour vivre penza pour mona penza que makambo to ko lo bana mama ko la wa boy. Ta makambo to ko mona ngo. Parce que bato bazo mona ngo déjà bazali. Mais comme bato musu bazane na kata ba yo yebi que bombo ezali voile. Papa Boselou bato yo zo le bato wana bazana kata bombo wana. Bombo ezali voile. C'est-à-dire pona yo mona makambo. Et sengeli ngani yo longo la voile eza ba bombo. Soki yo longo ba bombo yo komona nazako na ba bombo ya pamba. Donc angwana nazo le ba longo la ba bombo. Botika kotala biloko ba polémique oyo ezomema bino nulle part. Bolanda nzela ya sagesse. Botika kozala complexé. Boyeba que capitalisme ekomi na suka kaka ndenge pe communisme ezalaki na suka. Eloko nyonso ezalaka na suka nango. Yo moni Egypte ezalaki na ba pyramide makasi. Après ekomaki na suka nango. Eloko nyonso ezalaka na suka nango. Mais sikoyo mama akwala obi ke bato bazala na bobangi te. Et alors soki bato bazala na bobangi te esengeli bato sikoyo babanda ko combattre sikoyo bokono yango ya lukuta ba fabriquer ba combattre sikoyo ba mangwele yango ya lukuta ba fabriquer. Mais soki bato bakangi minoko ingi ko bake bazape ya kobanga alors bato il faut ba telema ba manifester ba bite biloko tolingi yango te za lokuta biloko ezali donc poison bozoko inokile bato po bosisa bato fo bato bakanga bafungula minoko wana ngi olobake bato bazali suna bobangi te metango bato bavandi kimia bazo voilà omoni ko yo moko ozora déjà ba solution omoni donc kobanga wana mo deko sala que bango bakangi minoko yo olobaki yango tima lobi wana olobi mais bino ozaka na kati kobanga mais to ko avancer ndenge ni il faut que longola ko banga justement ko banga de ba voile wana il faut que longola ba voile wana maintenant ko fongola monoko c'est ça hein mais ba to musuba ko lo bo biso siko to longola ba voile wana ndenge ni hein to tika ko ba to vome to fana biso to za na kati ya zone na biso ya confort au moins papa bopele ko banga ezali zone ya confort au moins bango bako lobaka te yo papa bopele yo lobaka pona biso yo lobaka biso to kokate mais ya balobi ba conditionner bato bisika nyonso tout ba conditionner biso ezala pona misala ezala pona ba hôpital avant que na kuna il faut ça la test il faut ozala na nini boye eloko nango ya ba vaccin na bango wana yo mona te elongo siko bobange comme sikoyo ba conditionnalité côté na kati ya eloko wana na donc mona bien pour s'imposer une dictature hein mais oui ça fait partie ordinateur ou aller obligé oui ça fait partie il y a écoulement à système il y a stratégie na bango na chute na bango ouais il y a écoulement à système yo moni tango
C'est-à-dire ceux qui ont au moins makambo tozo vivre non. Ils ont observé quand vrai bien dingue yo décrire hein au lobby que plus bango conditionner dans bateau mais plus bango bazo conditionner bateau et lingi peut kotalisa que plus bango zo koya et là n'engwana mais yo ko la focaliser te kaka na ndenge bango bazo étouffer bateau wana ko za ko pesa ngo énergie ebelete yo pe il faut ça la stratégie moto oya lingi système il faut ça la stratégie sur la quand même un exemple stratégie à pas pour les amis alors il faut toloba il faut pas longola babomo il faut toloba aganga ki si balobi na vidéo na yenga na ko seka wabo omoni yo pe moto esengeli na baninga mususu pe esengeli bo développer ba stratégie bon ngana ko tuna nani papa Boselu yo mo yebi bien que la question yo posé wana soki na mboka Congo Kinshasa est-ce que la pesa ba visa n'est-ce pas parce que na ambassade bazo coincer bino bo ba visa te non maintenant na tout papa Boselu le fait que ba coincer que bato ba ba visa te est-ce que bato ba yena poto te bayak bon ba développer stratégie te ba développer stratégie oui bon est-ce que ba leli non voilà donc zongela na kati histoire tala ndenge nini ba coincer bato na kati Afrique pona ba visa te ba africain ba lobi na bango bon biso to ko laksa bino ko biso to za africain to ko leka na nzela désert mais bango ba ko s'attendre même pas que moto doit décider ko leka na nzela désert bango ba ko s'attendre mais africain ça li yango mais après bino moko moni que bango ba ko filmer kuna ba ko filmer bato wana désert wana mais c'est que déjà on va reconnaître déjà force là bino parce que bango ba ko sala makabo bino salité donc ce que yo kamati kaka ndenge nini bato yi na poto puisque ba ko coincer bato yo ko mona que elingo lobanini elingo laksa que na kati ya moto ezaka na force moko bu force yango ebimaka kaka soki bazo coincer yo c'est-à-dire soki bazo coincer yo okomona yo ke na kokundola force moko na kati na yo koloba que oh mais donc force ezaka na kati nanga oui force yango ezaka na kati na yo et yo ko développer stratégie oyo bato ba ko comprendre te angwana question na yo tango yo zo poser mais bango bazo coincer ke biso justement yo ko za la focaliser na eloko bango bazo coincer te yo nde za la focaliser pa na yo bango pa na koloba que bon ngape siko na ko bimisa pe stratégie musu eza ndenge wana eza makama kolela te awa eza makama kolela lisusu te que non biso bazosala biso bo te eza makama kobimisa ba stratégie donc stratégie contre stratégie bango to babimisi biso pe tobimisi eza ndenge wana voilà en tout cas bato bakansate que non lana biso bapongi il faut tobimisa ba stratégie eza ndenge wana voilà matondo mingi mama kwala vraiment matondo mingi penda en tout cas na intervention na yo aussi brillante ba tata bande kwa na Congo bolo na ebita mbuta Boselu ozana mwa mutuna le mosu passer to komi na suka bon ngana zana mutuna et puis na nina lo balikambo lo baki ya kokata bisa internet ouais mais kokata internet ezali moi kama nazwa ki makambo wana na sali analyse ezali c'est une obligation ya commettre biso nyonso tout à 5G et tal biso te même à tête pour développer toujours une stratégie mususu parce que ezali excusez ezali eloko moko ke ba mondialiser yango po bisika nyonso yo kotambola baza ko contrôler yo tango zana osozo ki bakte wana donc yango wana bifo ba carte internet et ba activer les 5G 5G wana ezala mokili tango ba ko obliger bino oyo ba kolomba biso na ba télévision ko zo 5G bazo mona bato bazo ko zo ngote sikoyo bazo lukana ndenge ke to carte internet bato nyonso tout bazwa pour ba contrôler mokili. Mais papa Boselu 5G ça déjà kata wanda kona biso yo mona wate yo suko zalina
na chauffage compteur ya chauffage wana ezo fonctionner na ba 5G wana bango bakoyaka na ndako note pona koya ko activer yango note compteur na yo basala yango kaka na 5G wana déjà ba yebi que pa na yo compteur wana c'est marqué bobo ezo signaler déjà pa na bango moko kuna mona kata bandako bango batie bato ba alarme te o so ndako ko dika tout ça ba ti déjà 5G zo fonctionner déjà depuis kala awa na Europe. Oui, na yebi parce que même réparation ya nini ya ordinateur ezalaka direct hein donc yonga voilà maintenant nga sikona ngina peut savoir réponse que 5G ezali nini bakata internet te moto o babengi moto aleki internet na makasi moto ye moko azali déjà internet est-ce que bino oyebi yango soki na kamati exemple ya ne mwana ntemi n'est-ce pas ne mwana ntemi akotaki boloko kuna o soki ne mwana ntemi aza kufa o so ndenge nini après bomoni abimi lisusu lo ba 5G yango wana ba 5G yango wana o ne mwana ntemi approuvé ke bato c'est-à-dire bato bayebi te banani bango bazali n'est-ce pas biso tozana histoire moko kuna o Simon Otoko basalaka iso ndenge nini kuna après bamonaki tozali na histoire ya ndenge wana mais ça ba histoire vraie ça ba histoire ya ba 5G yango wana mais parce que biso toyebi force na biso te problème ya moto ayebi force na yete akanisi que 5G wana ordinateur eleki na makasi te 5G et wuti moto a créé 5G soki moto a créé 5G ça veut dire que 5G wana wuti na kati ya moto non soki yo construire ba pyramide ou bien ba ndako idée wana ko construire ndako wana wuti na kati na donc yo mona yo zali ordinateur oyo zo kandidateur ordinateur na portable wana eleki yo mais yo moko moto zali antenne yo moko moto zali portable yo moko moto zali ordinateur mais omiyebite angwana tango ne mwana ntemi parfois pesa ba témoignage na yeba to ya kandidateur azokosa moto akosa ba dédoublement moto akosa la télépathie na akosa la na za besoin portable te kwa koloba na bato bazali na ngai te tozana ba sens o ba bengi ba télépathie donc bato ba sous-estimer que ba koko na biso ba yeba ki biloko wana nyonso donc 5G o bino zo le bode lo ya sikate omoni bolo ngoya kubanga bokota na kati ya connaissance okomona que yo moko zali 5G okomona que yo moko zali portable okomona que yo moko zali iPhone okomona que oko sola na moto oya za musika ozokanisa moto momoni moto yango donc toyebi biloko wana tout biloko bino ozoloba wana tout toyebi yango donc ezali eloko moko ya sika ezali te na baquestion bino opose na moni eloko moko ya sika te voilà tokomi na suka bamawa tata bandeko balandi ya Congo bololo matondo mingi mama kwala solo pena en tout cas na intervention na yo vraiment alors donc wana na ebite soki moko na moko azana liloba suka pona ete toka kosukisa mama kwala Butaboselu ini minute na yo Butaboselu en tout cas oui allô oui na lobi to komi na suka allô ngali na suka oui bon nalingi na senga kaka ba biso bato ndombe nyonso tu bato mwindo nyonso tu ya Afrika tola na nzela ya ne mwana semi nzela plus kibango nde lobiko na biso ezali place wana lobiko na biso ezali place wana po o nyonso mundela za kosala biso sala ngo avant que mundela sala a matérialiser ngo na lobengi na ye wana donc na sengi tolongola bomo ndenge mama lobi to kota na spiritualité makasi ko etumba na biso na mundele ezali etumba ya ba matériel na bango te mindoki na bango te
biso etumana biso na bango ezali matériel contre la spiritualité nde tozwi lobiko matondo mingi Mbuta Boselo vraiment esengo na ndenge ozalaki mpona biso pour la première fois na kati na Congo Bololo mama akwala tokomi na suka liloba na yo message na ya suka na tuka na pokwa lelo surtout en tout cas ndenge martelé que non bandeko balongola kobanga la peur est vraiment le pire ennemi non pas ya moto ba mama tata bandeko balandi ya Congo Bololo et la mauvaise conseillère ya moto la peur alors donc il faut que l'on kobanga yango no moni ba média ezali berné hein balo baza ko telemela te likambo ya bokono na bango abengi covid-19 bazo lobate bazo telemela yango te kobanga bomo ndenge mama akwala uti koloba awa ere ya verso bandeko anayi kotuna bomoni ba action ba œuvre ya ere ya verso yango yo mama akwala tokomi na suka liloba no asuka 2 minutes. Merci na bandeko nyonso, merci na papa Boselu, merci na Bopele Bobala, et merci na vidéo na yo oyo salaki simalobi na tikaki bingi parce que lakisi bango que au bangi ezali te. Moni na compléter makambo papa Boselu alobi que to landa lokolo, to landa biloko wana tout toyeba ngo déjà ngona bakoma ka lobaka que tozali berceau ya humanité bango moko bayebi ba force na biso soki totomboki soki tolongoli bakobanga soki tolongoli kobanga ndenge papa Bopele asalaka wana ndenge agangaka wana so il faut kaka kolongola kobanga kaka tozala banzete tozala bavolcan tozala bamontagne tozala mopepe tozala mabele tozala banzete tozala baécorce tozala bafeuille tozala biloko nyonso tout devant biso biloko wana nyonso eleki ba G5 na bango wana eleki biloko wana nyonso donc déjà na kati histoire na biso bokomona que tozali déjà na histoire makasi tozali na histoire makasi ozomona ndenge nini bato bazolongwe bango bazocoince bato mpona bavisa mais ozomona ndenge nini bato bazodéveloppe bastratégie mpona koyaka na poto mais il faut mpona nini bato bakososudestime mpona nini bokomona valeur na bino te oza makasi bozoningisa Europe mais ndenge nini bato bazokoma wa biso tozobloke ke bango ndenge nini bango bazokoma wa bazopose ke bakesi bazokenda kofilme e mpona nini bokolinga komona yango te ntango balobaka ke moto esengeli akoma mawungu mais elingi koloba ba G5 wana te mawungu elingi koloba nini okuma G5 yo moko ozali G5 donc obangaka biloko bango balobaka wana te baappellation na bango wana te baza na lokuta monene biloko nyonso tu oyo bango basalaka bazwa yango na Afrique donc biso tokobanga te nawuti kokutana na journaliste moko akutana nga tokosolola maintenant sikoyo ye azopose nga bakestion yaka koloba ne makambo alobi mais makambo nini oyo ozoloba ngane na tika koyoka yango te nga naza journaliste bon sikoyo lobanga na kotia yo na journal atenga na journal ye moko azoloba ngane nayoka makambo te nga naza journaliste me ngane nayoka makambo ye azoloba te nga omoi bapreuve nazoloba na bino ke Afrique ezali berceau ya humanité biso tozala na bahistoire oyo bango nde bayoka te batinga na journal abimisika na journal omoni donc babangaka te so bino omoni ka o iPhone o ba G5 biloko ba coronavirus biloko lokuta bazokosa bazomanipuler bato donc il faut olongola kati kobanga kaka ni yango na bobangi ezala te tolobaka toujours aire du verso moto akobangisa baninga eza te yo moni te bango balinga kobangisa ne mwana nte basali bakata na ye na kati ya baprison kuna kote abimi ye wana azali wana donc il faut kaka kodéveloppe donc tolala bapongi te biso nyonso tokodéveloppe basysteme ya sika moto akobangisa moninga aza te donc tokomi sikoyo na théorie moto akobangisa moninga azali te wana théorie ya sika. Donc on a sepeli une émission à l'élo. En tout cas depuis corona bima ngane na loma kamba corona te. Bon. Pourquoi vous le bina to le ba corona bon to le bi. Voilà. Sinon ko bang il faut pas ça là. C'est ça. Ingi ko lo bate ko zaki akobanga. En tout cas
matondo mingi mama kwala matondo mingi na balandi ya Congo bololo en tout cas ba mama tata bandi balandi ya Congo bololo boki mama kwala uti commentaire ere ya verso yango na les grands maîtres de mwanda semi tout mwana nzambe alobaka na bino na azali kokenda na université pona sa la conférence na ba étudiant na lakisa bango donc ere ya verso makamuni mazali ko réserver biso mais bakonzi oyo batia bango na Congo baini baservaka kaka bametre na bango baempêcher les grands maîtres de Mwandase makenda kotenir conférence ne pas ya bato ya mayele alors tala sikoyo baévénement ya ere ya verso oyo eza koreserve biso yango oyo bama tata bandoko alors donc voilà mama akwala matere bobange ezala te moto abangisa moninga te o corona lokuta bokono ya lokuta o mangwele lokuta poison bozo kopesa me moto aza na bobangi te poison wana ekosala eloko moko te na nzoto na ye bama tata bandeko lokuta mondele abimi na lokuta na ye na mpwasa bama tata bandeko alandi ya Congo bololo ebino bapaster bino bato bozokotisa bandeko na biso kobanga na babiblia na bino ya lokuta mokanda ya moyibi o mokanda ya nzambe epapi bazolobake no soki mwana no ya mwasi akoli azokozwa mwasi te yo papa okoki kozwa mwasi na mwana no wana akoma mwasi na yo wana mokanda ya nzambe atinda biloko wane wana lokuta mokanda ya moyibi ebale paster na bape spirituel oyo baza kotindaka bino bazwa bino mwa baesclave mpo bazwaka mabonza mosala bango mabonza bavimbisa mabumu bakoma na bango bariche na mitu na bino pe bandimi tokodemutone bino nde bokomaka mouton tokodemutone bino ifo bolongwa bamouton bokoma bankosi bama tata bandeko alandi ya Congo bo tala media mpe elali pongi okuta kuna neti na Congo balokuta na politike obengi osala na politike osala propagande ya mangbele onga na uti kozwala ngai deuxième dose ozwi deuxième dose ekomema wana akunda kokanisa teke bandeko na biso bakolanda yango bana Congo bolanda biloko wana te mangbele te ezali biloko ya mabe botutu ekobebisa bino nzoto mpe ekomema bino na kunda alors donc voilà tokomi na suka baba tata bandeko kolanda ya Congo bololo bosala don na un grand mouvement ya résistance bundu dia mayala mouvement de la résistance bosala badon na parti politique wana yango nde ezali solo pena na kati na bitumba bosala don bosala contribution na bino parce que soki tongi tosala résistance esangi tozala autour d'un mouvement politico-religieux ya kitoko oyo ezali donc ancré na kati ya bakoko na biso soutien ya bakoko en tout cas mama tata bandeko ezalaki ya bino mbuta bopele bobala na kati na Congo bololo bokomela ti bokotonda voilà tokomi na suka natiki bino na maboko ya bakulu alors que le Seigneur a Congo a protégé biso a protégé bino yo surtout a protégé tout mwana ye le grand maître de Mwandase matondo mingi na bino banso ingeta ibobo ibobo Afrique kozala construit na lolenge ya ekipate matondo mvuka ya kimanti afelika jampa di finamene tuwa kabu dia bakeluba unuzorora wakanda wa mungu tuleno makanda maba musa mabutu kayotama osawe ninanika masina makikulu kongoja bakongoja futuka kongo unuzorora wakanda wa mungu tuleno makanda maba musa mabutu kayotama osawe ninanika masina makikulu kongoja bakongoja futuka kongo Afrika ya Afrika ya Marina Cuba Afrika ya Parisina Menecuba Afrika ya Afrika ya Marina Cuba Afrika ya Parisina Menecuba
Efi ya mbita keti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Efi ya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Efi ya mbita keti mana kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Efi ya mbita keti mana kukongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli zina mene tumbo Afrika ya poli Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli Zakuna tatuza sosina katulwa Ulu solo lwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Zakuna tatuza sosina katulwa Ulu solo lwa batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka kyantimati Afrika ya Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli zina mene tumbo Afrika ya poli Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli zina mene tumbo Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimanti Afrika ya Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya poli na tumbo Afrika ya poli zina mene tumbo